Ma mission TV, le miroir du monde. Tochepe lokola médiation wana na kati ya loi wana il faut boyoka nanu avant bokende grève lokola batu lokola ba militaire batu lokola batu ya prison batu lokola ba médecin ba kokende grève kaka bongo te bazana droit wana te moi service minimum il faut ezala toujours assuré loi moko ezwama o eza ko organiser ba droit de grève mais ti lelo ata mo kano moko ezwama te ezaka ka ba arrêté mibale na 2005 na 2006 na 2008 pardon ya ba ministre ya travail. Tobanzi ete droit de grève et droit moko fondamental il faut to memayango na niveau ya loi moto aza kosala mosala soki amoni ke bacondition ya mosala eza malamu mingi te aza na droit ya kotelema moke le temps que employeur abongisa bacondition na ye ya mosala lele oyo okozala na titre na yo exécutoire okozala likambo na devant tribunal eo mususu zuzi asengi kozwa ba mikano moko ya makasi lokola kokangeloko ya moto oto bengi ba saisi conservatoire ba saisi arrêt esengi ete zuzi moko ya makasi asala yango. Ma mission TV, le miroir du monde. Bana ezali mobeko ya liboso etali oto bengi na français droit de grève. Moto aza kosala mosala soki amoni ke bacondition ya mosala eza malamu mingi te aza na droit ya kotelema moke le temps que employeur abongisa bacondition na ye ya mosala. Mobeko na biso likonzi oyo tobengi constitution esengi ete na article nango 39 loi moko ezwama oyo eza koorganize ba droit de grève mais ti lelo ata mokano moko ezwama te eza kaka ba arrêté mibale na 2005 na 2006 na 2008 pardon ya ba ministre ya travail. Tobanzi ete droit de grève et droit moko fondamental il faut to memayango na niveau ya loi yango tosali proposition de loi oyo tomemi pe makambo ebele ya sika lokola ba grève politique eza illégal ba grève oyo par solidarité eza pe illégal tosepe ba grève illimitée il faut grève et salama na mikolo oyo yebani à l'avance tochepe lokola médiation wana na kati ya loi wana il faut boyoka nanu avant bokende grève lokola batu lokola ba militaire batu lokola batu ya prison batu lokola ba médecin ba kokende grève kaka bongo te bazana droit wana te moi service minimum il faut ezala toujours assuré tolobi yango ke mboka po etambola il faut batu basala misala koboya kosala musala eza na ba conséquences ya mabe mingi yango wana toye na loi wana po bakonzi ba bureau na biso examiner to meka ko voter likambo wana ya mibale etali ba loi moko vraiment spécifique lele oyo okoza na titre na yo exécutoire okoza na likambo na devant tribunal eo mususu zuzi asengi kozwa ba mikano moko ya makasi lokola kokangeloko ya moto oto bengi ba saisi conservatoire ba saisi arrêt esengi ete zuzi moko ya makasi asala yango boyebi ke depuis 2012 mboka na biso ekota na système ya OHADA et puis système wana na article nango 49 oyo etali ba nature ya biloko wana esengi ke mboka na mboka ezwa mokano pona zuzi wana biso te lelo tozwa yango te esali mwa mobulu ebele boyebi ke premier président ya cour de cassation autaki dernièrement kozwa séculaire moko boye po ameka kotia kimia na domaine wana biso en tant que bato tosalaka mibeko tozwi initiative wana ya kosala loi to proposer yango na parlement epai wapi bato ebele ya mayele bazali ba juriste ba professeur bazali bakotia pe mayele na bango po ensemble to bimisa loi oyo ekosécuriser commerce judiciaire na mboka na biso. Voilà un peu loko toye ko sala lelo et to banzi ete maman présidente ya bureau na biso Mabunda akozwa vraiment mesure ya urgence ya balwa mibale wana po sa na lombango ete to sala musala na biso to tinda na Sénat tinda epa ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi po eba ko promulguer balwa mibale oyo to uti ko déposer lelo. Allô? On peut? Est-ce que les communs des mortels peuvent connaître s'il s'agit de quelle loi? Merci beaucoup. Nous sommes initiateurs de deux propositions de loi. La première est relative aux principes qui déterminent l'exercice du droit de vote et la deuxième est relative à la création et à l'organisation et au fonctionnement du juge de l'exécution du contentieux, celui qu'on appelle le juge de l'urgence. Pour ce qui est de la première loi, c'est une loi importante dans la mesure où l'exercice du droit de grève est reconnu par la Constitution en son article 39. Mais malheureusement, à ce jour, il n'y a aucune loi
qui détermine, n'est-ce pas, les règles relatives à l'organisation du droit de vote. Nous pensons que c'est un droit important, un droit fondamental qu'il faut élever au niveau de la loi. Parce qu'à ce jour, il n'y a que deux arrêtés pris par le ministre du Travail en 2005 et en 2006 qui organisent cela. C'est un droit extrêmement important qui doit effectivement bénéficier d'une loi. La seconde, elle est relative au juge du contentieux de l'exécution. C'est une notion qui pose problème depuis un temps. Vous savez que depuis 2012, notre pays a accédé au droit au OHADA, et lequel droit, n'est-ce pas, régit ou harmonise les règles de droit des affaires. En matière de droit, certaines fois, le juge est appelé à prendre certaines mesures assez délicates, notamment en matière de recouvrement, en matière de mesures conservatoires. Et pour ce faire, le droit au OHADA, dans son article 49, établit le juge de l'urgence. Et il existe un arrêt de principe qui voudrait que les États partis puissent, n'est-ce pas, déterminer ce jour. À ce jour, il y a un silence au niveau du législateur congolais. Nous avons pensé qu'il faille prendre également une loi qui puisse dire un mot. Vous êtes sans savoir qu'il y a eu récemment une circulaire du premier président de la Cour de cassation qui a voulu mettre de l'ordre dans ce domaine-là. Et là, la doctrine s'est accordée sur son désaccord. C'est pourquoi nous, en tant que praticiens du droit, en tant qu'avocats et de surcroît, en tant que législateurs, nous avons eu à dire un mot pour ça. J'aimerais quand même revenir sur la première loi qui est aussi essentielle, qui apporte beaucoup d'innovations en matière de droit de grève. Il y a par exemple l'illégalité des grèves politiques, les grèves par solidarité, et une grève ne doit pas avoir une durée illimitée. Il faut absolument que quand on va en grève, qu'on dise que la grève va durer autant de jours. Nous avons pensé à limiter cela. Et par rapport aux travailleurs, nous avons aussi voulu qu'aucun licenciement, qu'aucune mutation punitive ne doit avoir comme cause le fait qu'un travailleur a été gréviste. Donc de ce point de vue-là, nous avons quand même apporté des innovations qui fassent que certaines matières, certaines professions, du fait de leur importance, du fait de leur délicatesse, les travailleurs de ces professions-là ne doivent pas aller en grève. Il en est pour les militaires, il en est pour les médecins par exemple. Le service minimum, nous avons voulu aussi garantir cela. C'est bien d'aller dans une grève, mais la grève aussi a un poids économique. Malheureusement, chez nous au pays, on ne pèse pas le coût économique d'une grève. Ailleurs, une journée sans travail est estimée aussi en termes de coût. Il est important que notre pays accède aussi à des moments où la production économique doit être la primaire, et aussi l'employeur, qui peut être une personne privée tout comme l'État, doit aussi garantir le bien-être de ses travailleurs. C'est pourquoi nous avons jugé utile de proposer une loi, d'élever ces mesures aussi importantes au niveau de la loi, plutôt que les laisser à la seule sorte d'un ministre qui peut prendre à tout moment un arrêté pour changer. Cela crée quand même l'insécurité par rapport aux travailleurs privés et aux fonctionnaires de l'État. Non. Bien sûr. Ça, c'est à lui, son accusé de réception. Ça, c'est l'accusé de réception. Oui, de l'honorable. Les votes électrocopies sont restés là. Il y en a deux, en fait. Vous avez fait des accusés de réception. Non. C'est bon.
Kende na yo kende na kende. Ma mission TV, le miroir du monde.